Kaza Zambie. Ok, na tête ya mboka, jamais na tête ya mboka botika un étranger à diriger mboka. Est-ce que nationalité oyo bazolo belé ya Katumbi numéro ya Moïse Katumbi baza monga ba candidat président de la République. Izali diabo, mais qu'est-ce qui se passe? Tous a ba problème belé na tête ya mboka na biso. Alors les loyaux, les agriculteurs disent c'est qui? Mais bah révélation au bim, mais au continent à Kobim. Que Moïse Katumbi Azali Zambien. Bemba ou Azali ministre de la Défense. À lobby yango. Ba confrère journaliste au bazar proche opposition. Ba lobby yango. Est-ce que nationalité douteuse Oya Katumbi qui aza Zambie Isaiah solo Katumbi peut côté nae après l'être ya Seni Koko met la présence de la République ou azali ko senga mais Katumbi abi ke non yaza après apé sa mbongo wana précipitation wana ya Katumbi insistance à Katumbi ça dit à quoi? Est-ce que makambo ya nationalité o ya Zambien ya Katumbi crainte ya Katumbi ça c'est ya nationalité Zambien ba yo koti sango cette fois là cour a invalidé Katumbi. Tout ça dans la politique, tous les coups et ça permis, surtout ceux qui sont dans le dossier où il faut écarter. Mais il y a danger pour l'ambition. Campagne Oyo, et ça demande awa, contexte d'abord la guerre à Est. Notre pire ennemi na micho mutobo congolais Kagame. Mais un candidat opposition a la difficulté à citer et à condamner montazo à ennemi na biso. Ba bon pene congolais ou qui ozo tie mutobo na tête ya mboka. Mais na éviter. Ata ba peso mbongo ou les na famille non et après. Donc congolais fongo la miso. Naza des formations monsieur dans boya kolobango awa mais na eu plan o esalemi plan wana so biso ba congolais to salike baté to bitumbu eza siko eza likambo ba parti politique te eza likambo ba congolais nyonso alingi mboka ne il faut défendre loko eza awa bato ba kufa na est bato ba osala bato na ba kufa eza bloc wana yo dirige monde ba mindele ya makambo mabe wana ba ngone ba pesa Kagame minduki ceux qui balinga ki biso mais bakamba c'est là kala mais quand balingi biso te bato bazo continuer kokufa alors bataille na voie négociation tu sais que depuis comme na ngwamo boy makile gangi aboyi ko céder na bango oui ça va to zeleka era maponami so pola maponami ke baluki mutu moko donc Katumbi aza do na roba na kibeyo na kiye moko baza si non samoni Muli milu mwambe wakota na kacha mboya bon ekoti esali abomi mutu muli mwesisi akei nae mboya boye mutu melo nega tumbazali donc ces gens là ba se focaliser sima nae alors congolais ozaki baté parce que ali o makamzo kendela bon entre bangwana les oka ba menace au salema ye Biden no États-Unis ke musika zo ba ke non ceux qui irisa mais comme essai nucléaire wana baza après 3e guerre mondiale salema ozomona kuna Israël déjà muninga déjà au Palestine attentat qui ka muke bato bakufa 1000 pa mais banda ki da 17 000 yango azotika ta zo continuer il faut comprendre sur l'habitement na ba attaque non réserve na bango et permettre basa toujours puissant c'est la République démocratique du Congo. Tu vas payer 50 francs.
besoin de gérer mon ou à tout nakaté. Na besoin 100 000 fois au PC. Ndenge ba balinga na tête ya mboka. Comme tu sais que comme kolandela mais na village wana batu bazala ndela te. Et c'est moins exact que non boye bozu ah il faut akinde. Ba ndo ba balingi moto e bon ah za tête ya mboka do so ba lobino na 0 et 0 et 2 secondes faut réagir. So bon comme na ba ah te il faut pas débarrasser na. Et bon débarrasser na ba kinda te baluki motomon oyo ba congolais non so ba compliqué ba lokora motomon o d'ailleurs on va travailler qui est une opinion pendant plus de 10 à 20 ans. On va travailler de 10 à 20 ans et va travailler dans esco ba ye ba tcheli bino. O paza ba congolais ba zo ba o ba comprendre makamote. Ndenge moko na ki na appel boy na télévision. Allô. Ba tunyoso ya ba politicien nyonso na baza ba ventiler. Ba tika la tumbi. Je laisse à tourner ba tika la tumbi poani. Abijou na otambola na moni. Yoka congolais wa ba congolais ba o ba na mbuza be koku ya ba congolais wana. Abijou musu na otambola na moni nani yemweni azo senga njela soni penda. Yemweni na joie imana mena so taliba pour tout trésor. Au moins d'andenge Moïse a Jacques Manzime so au voyez ba congolais be koku. Lui azo comparer équipe aux arsenaux à 33 personnes 50 personnes la République. Ba congolais bon baza jusque là ba on est baza ko zoba bango. Donc attendez to ne to lo ba awa ye kuna italiete batabongo inutile on la metolinga to pour informer bino bandeko boza na esprit ya des pères de mères au bozo Rolanda biso. Au boza mingi à politique, au boza besoin de changement. Petit ce qui est déjà parfait. Na 5 années les canards il y a des erreurs. Mais pour les enjeux de l'air. Attends, ma gomme, l'économie, on est bon, on a évité l'économie. Mais na livre belé pays mon côté. Na évité ça na on s'est trompé. Pays mon côté. Au hasard en pleine guerre économique cause à l'écolo. Bon, elle attend ba musu baza koloba. Bon na bi o bato baza na évité pays mon côté za guerre au monde a payé les en guerre économie ne menti jamais. Na évité wana ata magie. Il craint ndenge za bongo bo ba économie Ukraine menti. Na baguette magique ni payer za guerre. Et bah t'es sûr que batango bah camé bazo attend et besoin de la vérité. Payer en guerre à tous économies ça attend sur les bah angelo jamais na payer guerre les années c'est à niveau et ça na bon mon économie na bon na éviter. Payer aux amis c'est économie aux sanctions contrôler la République agnos. La République agnos. Non qui faisait RDC. Pour que non par exemple na S na Rouchou le coach par exemple 100 millions. Mais d'ailleurs, Rouchou est comme en guerre. Non, qui faisait en guerre. Et soit si on a calculé notre attaque économique, c'est émergence, c'est ça, on a évité. Bandeko, vous allez kenge, tous en un virage oyo. Peut-être que vous avez un ngate, na mnaza koloba, mais conscience na eu sale. Il faut vraiment se poser la question. Ah, au fond de tout, na meba tu vas diriger ka Afrique ezaba mindeli. Tu sais qui dit azala 5 ans. Pourquoi bazolinga alongo? Balinga zo deuxième mandat. Et pourtant Kabila a 18. C'est qu'on servi bango bien te. Ce que ça servi bango te za pona ni. Azobo ya pona ba richesse ngo ye mokalia kana famille. Bien, il s'est pour l'intérêt, pour comprendre que c'est pas long. Oya, tout le monde a ça ba œuvre dans ma balle. Mais boni, biso nyonso ennemi na biso ezaka kame. Mais bandi politique, na munoko na yena ba meeting, jamais moni a condamné Kagame, a condamné nani. Ah, c'est que loko ndeko wana tibal megena lingarete azakoloba. Akozana. Donc yo c'est ndama apesi eloko na loba o ezarma mama ile teza sagesse on za appelle a faciliter on za matra aibi que non ezam de na skeli ba to beza moto muso tika lo za maile te mais sagesse wana eza bota malango. Kwa ya faciliter ozo za ekoko za so mais e ufandi so bandiko conscience comme comme tourne. Dans ces cas-là, on découvre directement ce qu'a viré ces alliés.
Zama pambola bino. Tola la situation des prêts chaque fois archoté aux ala. Toya a pour partager biso la bino. Zama pambola bino affaire à suivre. Ciao. À côté opposition. Na osika na boke bende a zoomé. Boyo kamarambo a lobby. Comme ça on continue. Boye ba plan les qu'on se prépare. Ah siko yango o kaka. L'un notre précieux frère William Mario Branham niveau à la biso que l'église catholique point na boyo compléter pour na ruluka polémique parce que bon le boli basango bazolinga ba tia na tête ya pays un étranger ba révélation bolanda maboke bende zoomé bolanda bandeko awe ezali radio te bozo mona image to landa biso na biso border c'est ça pour les circuler ba bakena so na use customs and border c'est ça donc en fait comme police à frontière batala ka batu bakota ka batu babima apparemment ils ont même le numéro à passeport à la tout na Congo na moni ka wa vidéo wana Natalia on a mais on a testé na tana na kena testé oh na moni ebimiko na moni pene ebimi oh na tant mususu ebuni mwa muke ngabo na testé na badole na ngamugo habita mususu eza ndenge mususu na bina tosi na testé na badole na nga po ngape na kenda États-Unis bolata so yobi na testé avec un oh ebimi oh oya la timu kuna moni banda soko na 1900 nini ainsi de suite bon ngana che ngana moni pe ebimi na oh donc c'est que va fatiguer bah na raison na likambo comment va pas quoi en tout cas ngana cadre il y a information et tout le monde va te vérifier à la page va reposer la montée la moni nous circuler en tout cas ngamo on a qu'à checker na moni ke bimi et pour que se fait ngamna maintenant tester na yanga na tester yanga na moni pe bimi na ba date opéra na kota États-Unis na date na bima ndenge pe kuna pe bimi donc c'est que numéro passeport wa ba chaki na nini wala eza solo na komo na tête na tête na do wala nini ah na oui côté kuna penda eza solo bon maintenant là c'est il faut dire que ça jette quand même, c'est à mon dit Katoum de clarifier position naïe par rapport à l'Inouana et Zali Bongo Nengeni. N'a exemple non, moi je vais fatiguer terrible côté Gouna. Sur la côté dans le Bango, parce que Naïbi Bango, bah terrible n'a pas détruit ma carrière. Ok. Voilà Flavien. Comment il y a Flavien? Ok. Donc, écrit à Pessi bien encore douane. Donc, si vous bêtez à moi, heureusement, les Américains, parce qu'on avance à ma solo. Donc, ceux qui ont eu Chiba, ceux qui ont Kester, ceux qui ont John, au côté des États-Unis, en 1900, tel boy. Si vous bêtez, et maintenant, donc, il est mort le bébé, il y a Betty boy. Mon document bimi, Moïse Katumbi Zambien. Awa sikoyo mena parole de balobaka bayembaka mwana nzambe na tango ya difficulté bayembaka mwana mwasi ya nzambe na tango na pasi ata papa na bino aza eloko te malgré nzala à cause ya nzala soit ya souffrance te mwana mobali moko un voyou akosakana asakana nzoto na pour na souffrance eza nde moko moto za nango yango donc ces gens là les étrangers on a bayebi kana mucho difficulté ya ba congolais souffrance nzale zali baye bo voter ngai ngana kopesa bino bu le yozo ko voter ya aza estima moni na bible na mama nzambe za estima ya bato wana ces officiers no ba batamisi manayi cheka bo cheye ba longo esko ye mutu ondo mona ba on va comme dirige bo kapenda parti eska
matière première ezalaka bango bakomi kozwa yango peuple congolais il faut ozala ekenge bato wana baye batie bamoyen bacano nanga oyo nayebisaka bino ke non la voix céleste daza na bacano partout oyo bapentaka batindaka bainformation banda histoire ya politique ebanda ata babike na politique bapesaka mbongo ata Tshisekedi yango baza partout pouvoir so IDPS banda badina non namona eloko wana te peut-être kopesa leader ya troupe $50 $20 mais c'est pour la toute première fois nataki tembe na bisi bango bozo ba image botindela ngai chaque manifestation oyo katumbu nombre batu omona o bazo ya manifestation wana par participant na bita par leader pour retour na Mantiba les bo ba leader ba rose msu $20 $100 to comprend leader aye moko mais katumbi aza ko se permettre na chaque manif na yedo un simple militant il suffit qu'on dit petit no boye par militant après ça bango $50 toto converti à moi franc congolais le $50 125 000 mon compte dans Tibal wana pendo kosi $50 même si petit nanga zwa image bobo ki ana la grisabatu c'est d'abord na toché dans 100 personnes $50 ça lui combien ensuite 1000 personnes $50 bo calculer ce qu'il faut tout dans ce comment c'est fait que non ma pona mes loko pas ils ont opposant opposition peut ça monter ce que motivation on a un bon wana ils ont uta wapi na ba c'est il mange babo ke bende zoomé botala ndenge mbongo ezo kabwa donc mutazo le kana ba pesier bolzano na polo $50 mabo ke bende zoomé bomon zoomé ok. Ce qu'il faut tout na motivation eza dit à quoi il faut congolais tout ça la keba awa na Kinshasa balobaka okokate nzoko likola likelele bloc ya officine wana oyo baza na besoin de détruire RDC oyo baza sima ya Paul Kagame baza sima ya ba massacre bozo mona ba congolais bazo kufa chaque jour na est les lobes bango tout baye ba s'aligner derrière candidat moko oyo bandeko bo sala ke baté o bazo comprendre les sikatozo kenelate politique ya Afrique soit ya biso pour un mouvement na ba mouvement na mwe bana d'abord na niveau ya likolo Seni a commis Mukanda, ba pese ba tonon vne hélicoptère, 10 hélicoptères, katou mwabi aza prêt. Apé samou. Aza pas apé samou. Ce qu'il faut retourner à insistance, on les a dit à quoi. Ndeko ezo landangai. Est-ce que zo mona dans o nga naza ko mona? Total la situation n'est qui est en boca. Surtout il y a ma ponami. Est-ce que vous comprendre, vous mona on a ça comme tout la révélation monsieur. Peut des importants les arabes révélation.
Et ça, le candidat président de la République, en 2018. Il y a qui musique après la révélation. Il y a passeport. Ake musika lobby azo senga arrestation ya Katumbi selon candidat on entend message à PCA. Parce que ceux qui sont aux États-Unis, les Américains sont jaloux na pays na bao. OK, les Français wana. Alors pourquoi seulement biso? Ton président c'est comme de l'homme ya légèreté lo comment c'est qui? Nous bangi na mboka munene boy. Pour na sentiment, soki pour na démocratie boy bo pesa na moto yo. Ti sikoyo, vous avez maîtrisé papa na été, maman na été. Mon quoi approche ya Katumbi, Christian Mondo bino passeport on appelle ça passeport zambien on appelle ça parce que ils a des titres honorifiques ah bon. Passeport ou toqué dans le raisonnement. Le président de la République appelle ça pas dit ni titre honorifique. Nande comment qu'on a son pour pas la Congolais moko. Ils a pour na kende côté ka pays wana. Ce ko Katumbi oza na ambition, ozaki na ambition ya ko diriger mboka RDC entre guillemets. Boni président Zambia wana azo pesa odi na pour oteka image ya Zambie. Nzambe asala ke lo mo ezala eloko waza et pas Nzambe ezala raté. À comprendre ce que pourquoi na ba image to mona kaka Katumba temi na Zambie Kabila pèse ordre que non à côté et le bloc c'est ça donc Nzamba ndo ko démo ko lakisa biso mais biso ba comment on comprendre té. Papa na yo Fota papa na zala raté. Donc au côté na wa Katumbi, fota papa na zala raté. Maman n'en parle même pas. Si kozo linga au diriger la République démocratique du Congo. Dane Shekomba ya Lobinin. Un ancien candidat président de la République appelle à l'arrestation de Moïse Katumbi. Ceux qui osent entourage nae matata ponyo yaza ya lobaka za na vision ya Congo aza professeur docteur niveau matata ndera zawana era se livrer na facilité nyonso ata ko fille légère mona mosa za légère azala bongo te pour kolanda sima Katumbi. Ozu délice sanga ya lobi amona ki pena na ndoto ke non Zambala kisie il faut diriger mboka ye wana saline derrière Katumbi na légèreté nyonso pour na billet de banque pour na mbongo et tika docteur Denis Mukwege. Dans ce combat que Mouskabi, Moïse Katumbi doit être arrêté maintenant pour nous éviter la honte de l'avoir. Donc de voir la photo d'un potentiel zambien. Peuple congolais, tout l'amour. Na est kunozo mona ba 123 ba Rwandais ba ko récupérer village mon ko na nini boy eza pembeni ya Goma batu ba kufi parce boni ama pona bo salema boluka bo tia na ngwa oyo payer za na tension bo tia monto bozo maîtriser te.
Même na balle. Pourquoi na balle? Et comment même arbitre azo bité faut vous lander là. Parce que vous l'avez été bon toujours que non, mon arbitre il match wana. Azaye mutu anani busimba ya wana ko. Ndenge biso to ngatu ba Congolais ba mo laisse maseki o to ngatu mona. Et ça va na bakisha sawati. Ah mon arbitre wana. O kaza ne imani. Ngane yebi to fone sikate me arbitre ki match ya vita imani. So vous faites ce que vous analysez, c'est ça. Donc, mais vous avez un mboka oyo atabe her nezali, moto za parfois za te bocha moto yo, vous avez maîtriser te. Eh comment makambo makile ganga a opé sa position na parti naï. Pese le code do ya makila. Bande ko boza na France, boza na Belgique, bokenda kuna. Bo chanza bana nani azobeta ba mission comme nani. Boketu wana. Si baza ba Belge, basala ba chana bana solté kuna. Mais on sentit malgré qu'on change bana solté, mais on sentit ki Congolais o kanzamba tana nati wana e olongwate. Ezande mo muto azolinga dirige mbo. Quel que soit ce qu'a apprécié nini. Mais c'est qu'on prend l'intérêt à côté à défendre l'intérêt. Porté par le 1 vers 3, apporter soutien officiellement dans la tombe. Bloc à Bakagami, Bangoto Baza Simanae. Donc, préparer Penda, quoi comme Penda. Tom, les mains à Bango jouer le bon rôle. Côté à logistique, va financer, côté à bon, va financer, tout va mettre à disposition. Et à ce qu'on flatter le Congolais. Au bazar facile, il y a un bon. Les autres mois dans la manifestation, on se met au Pakala. Moutaïka au PC 50 dans les boni. Na ba grande personnalité. Bande konanga tozwa maele. To fongola miso. Bitumbo tozala ngo siko ezali kamkuto individualité. Ezali individualité sécurité. Ezali des blocs ya bato wana contre la République démocratique du Congo. C'est Kabila en 2011, 2000, Tobaï en 2006. Azaki à l'aise. Parce que qu'il y a un bateau bazaki naï. Atali bemba, malgré bateau naï, popularité naï, bageni n'a la bateau. 2011 même. Mais aux moins, tu sais que il faut faire très attention à les candidats étrangers. À Ebelo Kazakolo. Dans un Congolais, mon quoi, ça n'a information presque à Moka. Là, au but, on doit éviter. Donc, il y a insister bon, et ça pour un sentiment. Ils ont un sentiment. Aïe, officine, nous avons il y a bloc à Katumbi. L'officine, nous avons officine, nous dangereux. Aussi, le peuple, tout ça, les qui battent, tout aussi, ma moto. Au bambouza, oui, tout remis, c'est mien. Ma boko na moto. On va tout dans Tibaye, comme c'est mien. Comme c'est mien. Donc, si aussi, ma boko na moto, so qui toye baki. Et on a trop tard. Peut-être, oui, seulement na FDL. Il y a James Kabare, bien tout est appelé à ma belle ma casse. Que bloc, ce sont des mafies. Bon, de bon dominer le monde. Ce barré-ci qu'on a tête à Mboka Nabino, na potentialité à Mbongo Basala, et Sili, Torosa la peine de Bomoni. Pas faiblesse, il y a Congolais d'abord, faillite n'est à Mbongo. Bandozoka, Bachebino Mbongo. Basomi, non, position où tout le monde somba, pas politicien, somba, bat. Bon, c'est comme ce qu'on a tête à Mboka. Mais il cause dangereux pour Nabiso. Campagne Oyo, et ça de Awa, contexte d'abord la guerre à Est. Notre pire ennemi dans le monde, on va Congolais à Kagame.
Mais un candidat opposition aza dans la difficulté à citer et à condamner montant à ennemi la biso. Ba bon pene congolais ou qui ozo tie mutu bona na tête ya mboka. Mais na éviter. Ata ba ba pesi mbongo ou les na famille non et après. Donc congolais fongo la miso. Naza be formation mususu na so boya koloba mo awa. Mais na yebi plan o esalemi. Plan wana so biso ba congolais. To saliki baté. To bitumbu eza siko eza likambo ba parti politique. Eza likambo ba congolais nyonso alingi mboka ne il faut défendre loko eza awa. Bato ba kufa na est, bato ba osala bato na ba kufa eza bloc wana yo dirige monde. Ba mindele ya makamba be wana. Ba ngone ba pesa Kagame minduki. Soki balinga ki biso mais bakambo est sila kala mais ko balingi biso te bato bazo continuer kokufa. Alors bataille na voie négociation. Tu sais que depuis comme na ngwamo obwe makile gangi aboyi ko céder na bango ça va tozer ka era maponami. So pour la maponami ke baluki mutu moko. Donc atumbi aza do na ro ba na kibeyo na kiye moko baza si non samoni muli milu mo be okota na ka chambo bon ekoti esali abomi mutu. Muli mo sisi akei na mbo boye mutu melo nega tumbazali. Donc ces gens-là, bah se focaliser sur Manae. Alors Congolais aux acquis batté. Parce que l'Ivo m'a besoin qu'il là, bon entre Bangwana. Les autres va menacer au Salem. Il Biden no états zake musika zo ba non, ceux qui risa mais comme kabese nucléaire wana, bah après 3e guerre mondiale Salem. Aux hommes on a kuna Israël. Déjà moninga déjà au Palestine attentat qui a manqué ba to ku 5000 pas mais banda qui da 15 17000 ya mwazo tikata zo continuer. Il faut se comprendre. Il faut comprendre. Sur l'habitat na ba attaque non, réserve na bango et peut-être ba toujours puissant, c'est la République démocratique du Congo. Tu vas payer 50 francs. Donc ça besoin de gérer mon à tout nagaté. Na besoin 100 000 francs au pays. Ndenge ba balinga na tête ya mboka. Comme tu sais que comme kolandela mais na village wana batu bazala njela te. Et c'est moins exact que non boye bozu ah il faut akende. Ba ndo ba balingi moto e bon ah za tête ya mboka. Donc so ba lobino na 0 et 0 et 2 secondes faut réagir. So bon comme na ba ah te il faut pas débarrasser na. Et bon débarrasser na ba kenda te baluki motomo oyo ba Congolais non sont pas compliqué ba lokora motomo o d'abord va travailler qui est une opinion pendant plus de 10 à 20 ans. On va travailler de 10 à 20 ans et va travailler dans esco ba yeba tcheli bino. O paza ba Congolais ba zo ba o ba comprendre makamote. Ndenge moko na appel bwe na télévision. Allô. Ba tunyo so ya ba politique non so na baza ba ventiler. Batika la tumbi. Je laisse à tourner batika la tumbi pour ani. Abijou na otambola na moni. Yoka Congolais ba Congolais ba na mbuza be koku ya ba Congolais wana. Abijou so otambola na moni nani yemweni azo senga njela soni penda. Yemweni na joie imana mena so taliba pour tout trésor. Au moins d'andenge Moïse a Jacques Manzime so on voyait ba Congolais be koku. Lui azo comparer équipe aux arrêtés dans 33 personnes 50 personnes dans la République. Ba Congolais bon baza jusque là ba on est baza ko zoba bango. Donc attendez to ne to lo ba awa ye kuna italiete bata bon inutile on la meto lingato pour informer bino bandeko boza na esprit ya des pères de mères au bozo Rolanda biso. Au boza mingi ya politique, au boza besoin de changement. Petit ce qui est déjà parfait. Na 5 années les Ghana il y a des erreurs. Mais pour les enjeux de l'air. Attends, ma gomme, l'économie, on est bon, l'économie, mais na livre belé pays mon côté. Na évité sur na on s'est trompé. Pays mon côté. Au hasard en pleine guerre économique aux alikolo. Bon, on attend ba musu baza koloba. Bon na bi o bato baza na évité pays mon côté za guerre au monde pays les en guerre économie ne mati jamais.
na éviter wana ata magie Ukraine ndenge za bongo bo ba économie Ukraine mati na baguette magique ni payer en guerre et ba te so pe batango ba kamen ba zo attend ils la vérité payer en guerre à tous économies ça tanga so na ba angelo jamais na pays guerre les années c'est à niveau ça na bon mon économie na go bon na éviter pas aux amis c'est économie aux sanctions contrôler la République agnos la République agnos non qui veut ça RDC pour que non par exemple na S na Rouchou le coach par exemple 100 millions mais d'ailleurs Rouchou est comme en guerre non qui veut ça en guerre et soit si na calcul non attaque économie c'est émergence c'est ça on a évité bandeko vous allez kenge tous un virage oyo peut-être que vous n'avez pas été mais conscience n'a eu ça. Il faut vraiment se poser la question. Au fond de tout, on va diriger l'Afrique et Mindeli. Tu sais qui dit Azana 5 ans. Pourquoi Bazolinga Alongo Balinga soit deuxième mandat et pourtant Kabila à 18 c'est qu'on servi bango bien ce qu'on soit servi bango des aponani azobo ya pona ba richesse sango ye mokalia kana famille bien isa la pona intérêt mboko ba comprendre que passe ba longo là oyo azoya oyo to moni asala ba œuvre na mama bali mais boni biso nyonso ennemi na biso ezaka kame mais banda bandi politique na munoko na yena ba meeting jamais moni a condamner Kagame a condamner nani c'est que l'on est quoi dans Tibal mais gena lingarete azako loba akozana donc yo c'est njama apesi eloko na loba o ezama mama ile teza sagesse on za pe a faciliter on za matra aibi que non ezama ndena skeli ba to bezama to muso tika za maile te mais sagesse wana ezama bota manango kwa ya faciliter ozo za ekoko za so mais e ufani so bandiko conscience comme comme tourne dans ces cas là on découvrir directement est-ce que vérité c'est ça. Zama pambola bino to la situation des prêts chaque fois argenté aux ala to koya apporter partager biso la bino Zama pambola bino affaire à suivre ciao to somba pa politicien o somba bato boso comme ce qu'on a tête ya mboka mais yo kozala yo za dangereux pour na biso campagne oyo et ça dema awa contexte c'est d'abord la guerre à Est. Notre pire ennemi dans le Congolais, c'est Kagame. Mais un candidat opposition a la difficulté à citer et à condamner mon temps à ennemi dans le mais bon Congolais ou qui aux autres na tête à Mboka. Mais n'a évité. Attends, il va plus sur bon ou les famille et après. Donc Congolais font la mise. Naza de formation mususu nazo boya kolobango awa mais na yebi plan o esalemi plan wana so biso ba congolais to salike baté to bitumbo eza siko eza likambo ba parti politique te eza likambo ba congolais nyonso alingi mbokane il faut défendre loko eza awa bato ba kufa na est bato ba osala bato na ba kufa eza bloc wana yo dirige monde ba mindele ya makambo mabe wana ba ngone ba pesa Kagame minduki ceux qui balinga ki biso mais bakambo est c'est là kala mais ko balingi biso te bato bazo continuer ko kufa alors batali na voie négociation tu sais que depuis comme na ngwamo boy makile gangi aboyi ko céder na bango ai ça va tozer ka era maponami so pola maponami ke baluki mutu moko donc atumba za do na ro ba na kibeyo na kiye moko bazana si non samoni muli milu mwabe okota na kacha mbwa bon ekoti esali abomi mutu muli mo sisi akei nae mbwa boye mutu melo nega tumbazali donc ces gens là ba se focaliser sima nae alors congolais ozaki baté parce que liwo makamezo kendela bon entre bangwana les oka ba menace au salema ye Biden no États-Unis ke musika zo ba ke non ce qui risa mais comme ka essai nucléaire wana baza après 3e guerre mondiale salema ozo mona kuna Israël déjà moninga déjà
au Palestine attentat qui a manqué ba to ku 5000 la pas mais banda qui da 15 17000 ya ngo zoti kata zo continuer. Il faut se comprendre. Il faut comprendre. Sur l'habitude tout le monde a pas que non réserve na bango et permettre base toujours puissant c'est la République démocratique du Congo. Tu vas payer 50 francs. Donc ça besoin de gérer mon à tout nakaté. Na besoin 100 000 francs au pays. Ndenge bango balinga na tête ya mboka. Comme tu sais que comme kolandela mais na village wana batu bazala njela te. Et c'est moins exact que non boye bozu ah il faut akende. Bango do balingi moto e bon ah za tête ya mboka. Donc so balobino na 0 1 0 1 2 secondes faut réagir. So bon comme na ba ah te oyo il faut pas débarrasser na. Et bon débarrasser na ba kenda te baluki moto mongo oyo ba Congolais non so ba compliqué ba lokora moto mongo o d'ailleurs on va travailler qui est une opinion pendant plus de 10 à 20 ans. On va travailler de 10 à 20 ans et va travailler dans esco ba e ba tcheli bino. O paza ba Congolais ba zo ba o ba comprendre makamote. Ndenge moko na appel boy na télévision. Allô. Ba tunyo so ya ba politicien non so na baza ba ventiler. Batika la tumbi. Je laisse à tourner au batika la tumbi pour ani. Abijou na otambola na moni. Yoka Congolais ba Congolais ba na mbuza be koku ya ba Congolais wana. Abijou so otambola na moni nani yemweni azo senga njela soni penda. Yemweni na joie imana mena so taliba pour tout trésor. Au moins d'andenge Moïse Jacques Manzime so au voyer ba Congolais be koku. Lui azo comparer équipe aux arrosés dans 33 personnes 50 personnes dans la République. Ba Congolais bon baza jusque là ba on est baza ko zoba bango. Donc attendez to ne to lo ba awa lié kuna italiété bata bongo inutile on la meto lingato pour informer bino bandeko boza na esprit ya des pères des mères au bozo Rolanda biso. Au boza mingi à politique, au boza besoin de changement. Petit ce qui est déjà parfait. Na 5 années les canards il y a des erreurs. Mais pour les enjeux de l'air. Attends, ma gomme, on est économie. On est bon, on a évité l'économie. Mais na temps livre belé pays mon côté. Na évité ça na on s'est trompé. Pays mon côté. Au hasard en pleine guerre économie cause à l'écolo. Bon, on attend ba musu baza koloba. Bon na bi o bato baza na évité pays mon côté za guerre au monde pays les en guerre économie ne menti jamais. Na évité wana ata manger. Ils craignent ndenge za bongo bo ba économie ils craignent menti. Na baguette magique ni pays za guerre. Et baté so pe batango ba kamé bazo attend et besoin de la vérité. Pays en guerre à tous économies ça tanga so ina ba angelu jamais na pays guerre les années c'est à niveau et ça na bon mon économie nango bon na évité. Pas aux amis c'est économie aux sanctions contrôler la République Agnos. La République Agnos. Non qui faisait RDC. Vous voyez que non par exemple na S na Rouchou et coach par exemple 100 millions. Mais d'ailleurs Rouchou est comme en guerre. Non qui faisait en guerre. Est-ce que si on a calculé notre attaque économique c'est émergence c'est ça on a évité. Bandeko vous allez kenge tous un virage oyo peut-être que il linga nonga te na mnaza koloba mais conscience na yo sala il faut vraiment se poser la question ah au fond de tout na me batu ba dirige ka Afrique ezaba mindeli tu sais qui dit azala 5 ans pourquoi bazolinga alongo balinga zo deuxième mandat et pourtant Kabila à 18 c'est qu'on servi bango bete ce que ça servi bango teza pour nani azobo ya pona ba richesse ngo yemo kalia kana famille bien isa la pona intérêt mboko ba comprendre que passe ba longola o azoya oyo to moni asala ba œuvre na mama bali mais boni biso nyonso ene na biso ezaka kambi mais banda bandi politique na munoko na yena ba meeting jamais moni a condamner Kagame a condamner nani
c'est que le konde ko na tibal mais gena lingarete azako loba akozana donc yo mo c'est njama apesi et le ko na loba o eza mama ile teza sagesse on za pe a faciliter on za matra aibi que non eza ndena skeli ba to beza moto muso tikalo za maile te mais sagesse wana eza bota manango kwa ya faciliter ozo za ekoko za so mais e ufani so bandiko concert sur comme mituna dans ces cas là on découvrir directement il sera viré ces alliés. Zama pa bolabino. To la situation des prêts chaque fois à chanter aux ala. To ya a pour tout partager biso la bino. Zama pa bolabino affaire à suivre. Ciao. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bon mona lolenge batinda ka mbongo na petenioso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup kola na papa na biso Jean Molayi a fait des explications claires concernant Scène Wave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, oza na Asie, oza na Amérique, oza na Europe. Tina mbongo na Scène Wave. Téléchargez l'application Scène Wave et inscrivez-vous au Tcheba détail na union tout combo na yo ozotimela na pays ni na mboka ni pour choisir au timingo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money ba besoin ngo wapi ba besoin ngo paiement ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit pe famille no ba kino ko télémarché na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin. Utilisez mon code promo Alvin. Alvin pour bénéficier na $10 gratuit au que tu repayes sabino lors il y a premier transfert il y a bambongo na bin. Beaucoup futa vraiment c'est gratuit. Lola ezo futa avec Scène Wave. Agence Aboye, tu croyais de ce swap. Solution, Yabana Congo. Solution, Yabana Congo. Scène Wave, Lola, Ezofuta.